Tango ifwe, tango ikoki, bonga ebeti. Oyo tokeli mopwete tokango la Kongo. Ya solo mabele bankoko batikela biso na Kongo ya Kongo. Tozali ne sengo ke tokutanaka mikolo nyonso boye po ete toluka ndenge nini tolongola banguna oyo nyonso bazali na mabele ekolo Kongo balingi kolibere mboka na biso te. Ah, batata bamama yenge bambuta yenge bayaya yenge ba bilenge esengo ke tokutana na bino lisusu na mokolo na lelo po ete toloba oyo maso bazali kosalema oyo banguna bazali koprepare po ete banuire biso. Banguna balobi na bakulisi na saba mesa jamais tokokende. Oui, banguna badeside jamais tokokende. Banguna banani? Monguna numéro 1, Monisco. Monguna numéro 2, l'église. Monguna numéro 3, Batuti. Ce qui te tali bango nyonso la communauté internationale. Nzinga wana te. Mboka wana baza condamné à rester derrière nous. Sous notre domination. Oui, c'est ce qui se décide na siaba mesa. Ezali kolobama. Et voilà, biso tolobaka ke biso père, oya biso tolobelaka, to tiaka motema mfulusi kimbangu. Oya biso to tiaka motema mama kipa mpita banalité. Bazali pe kosunga biso tolobeke laka ya mfulusi kimbangu. Oyo ezali kobeta mbela, tango toko beta mbela, ezali kosenga ke moko na kati na biso ay kampiko ya kolobake ngai na kosala nini po ete na luka na simba monguna na kati. Omoni munguna simba ye na ba toro na ba corne na ye. Nengo wala bako simbi toro soko simye na ba corne tema watro. Miso bazo simbe na mokila. Ebele parmi nous bazo simbe na mokila. Dera ko beto ba pati ya sima. Abwaki mosika. Me biso to lobi te. Toza ba oya bwana bana na mvulusi. Bana bilaka to simbi na ba corne. Alingo bouger boudrien. To simba corne mibale. Bandeko, c'est symbolique. Bolanda. Sur tout ça koloba, tout ça va sécurité. Toi, ça la bino théâtre te po. Tango ya théâtre c'est le cas. Théâtre comme ça bana na biso ba pauvre. Théâtre comme ça bana na biso ba chèque. Théâtre comme ça bana na biso na ba église et comme ça bana na biso na balabala. Ba fingi biso na minoko tout, les colonies na biloko wana ba théâtre. Ce que tout ça koya, tant tout ça expliquer bino landa avec précision, avec détail. To simbi na ba corne mibale. Maseke mibale to simbi toro. Maseke mibale o to simbi. Liseke moko o église, liseke moko o ya Monisco to simbi. Ndeko yo simbi. Oza pre o simba, simba ye. Luka oyeba aza wana toro azali nzinga na yo. Dans l'Occident partout vous êtes taureau à ça, on a ça taureau que non, on a compris votre stratégie. On a compris votre système. On vous tient à l'aide. Taureau simbabino, dans la corne, beaucoup bougé. Et voilà notre devoir patriotique. Que chacun de nous, chacun de vous doit tenir cela simbié. Tu ne bouges pas, toi et bio. Au salaire qui semble, aussi mangana mokila. Non, mususu wana simi na ba pat pa. Bazo bois kabango. Bisoa. Nangana you, maman, papa, elenge, surtout nos jeunes. Je suis très fier de voir que beaucoup parmi les jeunes ici de la diaspora, ça éveillé attentivement, ils suivent de près la situation qui se passe au Congo. Bravo. Bravo surtout, pas à vous, mais à vos parents. Beaucoup de parents belés, suivez. C'est très important, c'est pour toi. Effectivement, c'est ça l'éducation. Dis à ton fils, à ta fille, suis, c'est très important. Maman Albertine, papa, Wedou, le sape pas inabino. Bo simba bana, bo sabango. Simba, maman landaka, moi na landaka, lobby, soko tangi kelase, yonde mutu ko relève. Bo simba, toro, na ba corne.
oyo nyonso asalaka effort kolakisa mwana elekela yo te mpo lobi ozala bozoba te ozala bolole te mpo ete bamosusu babanda koloba ah non ils sont mal éduqués. Éducation tolobi ya classe te, éducation de base na kati ya famille. Manque d'éducation de base et voilà les gens sont des très collabos. Manque d'éducation familiale, Chilombo très collabo. Manque d'éducation familiale, ba classe autour, ba roya bateau nyonso, oyo bokomona to relaxa bino na image, mingi bazwa éducation te. Ce sont des enfants comme ça, ramassés quelque part et ba kola l'éducation te. Ba pouvez dire le contraire. Quelqu'un parmi bateau bazana kata FCC, ba o bazana kati ya cash, ba o bazana kati ya lamuka. Qu'il nous prouve maintenant par des actes que oui, moi j'ai reçu une bonne éducation de base de ma famille, je ne peux pas trahir. Que bango nyonso, mes chers amis, je lance un appel. Que chacun destin défie. Moko na bango ba loba ke non, moi j'ai reçu une bonne éducation de base de ma famille, voilà, je me comporte comme ça. Dans la vie, je suis gay. Je suis là, je suis ferme, je suis réaliste. Je ne peux pas trahir mon pays. Je veux sauver l'avenir de demain, la jeunesse. Ceux qui vous l'ont dit, nyonso et le côté, ce sont des collabos, des traîtres, des aventuriers, des chiens. Bamboa, beaucoup mona. Bamboa, tu as kobele la bamboa, beaucoup mona bango en image. Les chiens, en image. Toujours nous carabino image bamboa, oyo bokomona, oyo ko belle la boutu na moyi, les gens ne comprenaient pas que bango kansake, tous ceux qui na batu, nous sommes katé tous ceux qui na batu, mais tous ceux qui na ba chien, oyo ba bango ganga bamboa, ba milu, et bamboa ngo, à la fin de compte monique, chez maître na bango ko benga bango, venez, les chiens, venez, allez, mettez-vous là, ah ba chien ba te ba ye. Bache bakomi liboso ya wapi liboso ya maître na bango balaxi maître na bango que oui effectivement nous sommes des chiens obéis tu dois obéir na ma oyo partout na biso azoti na biso. Suivez les images des chiens oyo balingi kozwa responsabilité na bango te balingi kozwa responsabilité na bango te bolanda image ya bambwa oto telebino bolanda po bandeko mosusu bakoloba ke non baza bambwa te me yo olobi ke baza bambwa te prouveni me bolanda na concession située dans la rue de Sorry bandeko bozela totiela bilongo na ndenge ya bopeto ya bien et que chacun de nous amona yango bien voilà ça va c'est là que nous yango très bien. Voilà, l'image est là. Et alors, comme ça, nous allons vous montrer Bachien Bassalini. Puis la Lodge, concession située dans la ville de Kisantou, au Congo central, un cadre choisi par le Front commun pour le Congo FCC afin d'abriter les travaux de la toute première retraite politique devant évaluer les chemins parcourus jusqu'à ce jour. En clair, les participants au cadre de la plateforme dont Joseph Kabila Kabange est autorité morale auront la latitude d'évaluer les actions menées depuis la création du FCC et ensuite arrêter des mesures nécessaires capables de promouvoir la bonne gouvernance au profit du peuple congolais et de préparer, dans les cas échéants, les futures élections, comme les souligne Maître Némi Mouilania. L'autorité morale invite les participants à réfléchir sur la consolidation de la stratégie de proximité, jugée plutôt faible lors de la dernière élection présidentielle. Il nous faudra bien évidemment mettre en relief nos faiblesses et nos atouts observés tout au long du processus électoral avec pour souci une meilleure articulation de notre stratégie électorale. Pour Ramazani Chadari, cadre du FCC, des interventions enregistrées à cette première journée marquent déjà une belle entrée à la matière. Ce qui fait que le peuple doit attendre des résolutions qui vont amener la stabilité, n'est-ce pas, de notre pays au niveau du fonctionnement des institutions, mais également le développement économique et social pour l'intérêt du peuple congolais.
Les travaux vont se poursuivre jusqu'à jeudi. Voilà, jusqu'à jeudi, Bazali Wapina qui sont tout dans le bas Congo, qui sont tout dans les bas Congo, en ce moment, qui sont tout bas Congo, Oyo, Antoine Gonda, a implanté, a installé, Batouti. Avec l'appui de qui? Avec l'accord de qui? De Némoanassé. Ba blague, bo baneko mona ou Némoanassé, ma sara ba blague. Tu suis ba information tout, to comme Sabino, le loza si j'ai Némoanassé, mais beaucoup de doute dans Némoanassé. Il n'est pas congolais à 100%. Batebel bako kama. Oui, toko loba, toko sala, investigateur, ou eko prouver biso qui est Némoanassé. Qui sont ces gens qui trahissent le Congo? Comment les lots Ngonda Antoine Gonda a teki Kisao. Et commis, touti, changer site na bango. Ezal Choussou, Est ya Congo te me commis na Congo central, surtout près de Kinshasa. Et l'espoir ya Hippolyte Kanambe na Batunae, on va nous projeter image ya Est ya Congo et qui est s'envoler en l'air comme on dit. Et s'envoler en l'air, pourquoi? Parce que, bande qu'on a besoin Est ya Congo, par la mouki wa lobby, pas chez nous. Nous connaissons ces gens-là. Ce sont des traîtres, ce sont des assassins. Collaborer avec eux, non. Cohabiter avec eux, non. Et voilà, toi, moni, profiter de la faiblesse. Il y a ban à ben, bande qu'on a biso, bampangi na betu ya bas Congo. Bampangi na betu ya bas Congo, qu'ils ont senti qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Excusez-moi de vous le dire. Oui, parce que, autre comme information, que oui, effectivement, ils ont compris que les gens du bas Congo sont faibles en réaction. Et voilà, que siéger, site na bango aseka, qui sent tout, l'église kimbangiste, traître aussi, l'église kimbangiste, a cédé bango lobby. Restez là, vous êtes chez vous, vous les touti. Installez votre aner chez nous, na Katia Nkamba. Vous êtes chez vous. Et là, on est est-ce que l'avenir de demain et qu'on interpelle les bateaux union structurée autour de la vie? Tout le monde Nanyongo yobabenga ki na kombo ya Azarwa Souberwa, Asara qui voyage na Katia qui santo avec Antoine Gonda. Batambola qui partout, caché pas, à corrompre tout le monde, les alentours, batonyoso, bagi tout, et voilà, c'est prouvé que caché sec vendu, pouf, beti caché na bango, oui, ba Congo qui santo vendu. Nane teki Antoine Gonda, moitié congolais. Azara kane congolais pour les gens de Kisantu, boye bakate Antoine Gonda. Azara borjine touti, nakati, na famille de Sobo l'a dit bien, barom sabinango. Et voilà, ce sont ces gens qui trahissent le Congo. Et alors, ils allaient à Konginda, Bandeko, voilà boyoki bango, à chien. Les chiens sont tous présents. Les chiens étaient présents tous là, Nakatia Wapi, Nakatia Kisantu, Bakei obéir na ma epai, ya nani epai ya maître na bango, balobi l'autorité morale, oya zana pouvoir coller quand même président la pays. Tozo bango, tozo mona ngombala libuso. Ezako kamwa ke, tozo kamwa lelo autorité morale, ya groupe, ya parti politique, et zana pouvoir coller ka président ya pays. Tozo kamwa, te bisaki binoke, tout na bine koka ki nanute, bo baki tout na biso, bo suki wapi. Et puis bato ebele balobi, babani kolela, les gens commencent à pleurer, na kati ya Bruxelles. Toyo ki bango baza kolela, mais tondima kite Kabila ba société nous sommes maboko na ye. On peut to kansaki ke comme tout comme ya Chilombo, nous allons en profiter baki, ba société tout, leur ba toke ba investir na kati. Non, il faut demander l'accord du président. Oh, quel président? Président Kabila. Oh là là. Sur quoi ba telengane ba monike auto ba ngolo na bango ba mimonisi ba zomba ba bololé ba médiocre. Je sais bien que pouvoir eza ya binoté, pouvoir za ba touti. Bondima kité lelo boleli na noté. On bo yoki, on nan besoin ko vivre wana ezali avant goût même si binoké. Non, tout na bino kokarité, bino besoin ba accompagnateur, accompagnez-nous. Est-ce que biso to autoriser bino lobi bombeta toloke? Oui. Bisote tout pengana ki Kabila te Kabila est là parce que bino batu bo souhaiter que Kabila azalawana et bozana ye elongo. Donc lobby moko na kati na bino
a condamné te bandeko bakozala rigueur bakoteni rigueur na bino ke Kabila aza moto na biso te. Donc wana bokomona eza toujours image na bango na kati ya donc batoyo bambwa ndenge bazalaki kobeir bandeko botala image oyo tala bambwa ndenge bazali kobanga liboso ya mokonzi na bango. Bomone Bruno Tshibala. Voilà sonina mawa. Yakotala bomoni ba réaction bazoko trembler. Tout le monde bazo trembler. Liboso ya nani? Liboso ya Soba Hippolyte Kanambe. Botala bino moko Sonia Boy. Bokolo ba siko que Bata Boy bako sauver Congo. Est-ce que Bata Boy bako sauver Congo? Je ne pense pas. Bandeko, c'est à vous de comprendre. Il y a une image, il y a une nyonso eleki na katia kisantu. Ils sont là. Est-ce que Bandeko moto moko tako ningisa aux alentours de Santoine. Voilà bandeko to lancer les bino libanga boye bakake ezali kolo ezako leka na kata kisantu moko na kata na bino azali ko vivre yango na liboso na ye ali komona ke Hippolyte Kagame Hippolyte Kanambe plus fort que jamais alobi ke ye azali mokonzi. Voilà bandeko to kei na kati na actualité na biso bandeko botala soni to ali komona na laksi bino ville ya Kinshasa. Na kata ville ya Kinshasa, bokotala image oyo ya ville ya Kinshasa, botala bino moko attentivement et pongo tocha commentaire après. Tokei yo wapi ville ya Kinshasa. Sur Kianza, ça c'est le résultat de Jatini Ngobila. Je me demande si on peut vraiment dire que le gouverneur Jatini Ngobila est le meilleur gouverneur. Vous voyez ce qui se passe, juste la petite pluie qui nous a menacés aujourd'hui. Vous voyez les résultats ici, nous sommes sur Kianza. Vous voyez, voilà sur Kianza bomoni wana zali na mai ya kamwa rivière ya Kalamu oele kawana bomoni ba imondis ndenge togi mai vraiment toze bate tozali na mboka nini tozokeli wapi en observe akomona ba image ya boye eza koleka na miso na bino e ba congolais ebele na kati na biso baza koyeba teke eza mboka na biso tozana droit ya ko défendre yango e batebele baza na kati ya distraction bazali koyeba na bango teke vraiment ezali pasi. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo tongo tozali kobelela bandeko ebele bazomona ke biso tozosala comédie mais tozali koloba réalité de ce qui se passe na kati ya ekolo Congo Kinshasa ke mboka ezali kokufa. Mboka ezali kokufa bato ebele bazali kosepela ke oui mboka yango ekufa nango parce que bango baza na posa nango te ba préférer na bango balia na bango na ba occupant oyo bayelaki biso système wana oyo esali ke ba dépêcher mutu moko batie liboso e bongo bango baza kolia na sima ya traître collabo oyo bango ba utiliser liboso na bango. Tozali na image mususu awa tokolakisa bino bandeko oyo ezali koleka na wapi na Kinshasa toujours po ete boyeba nini malekaki na Mongafula botala s'il vous plaît. Je suis au milieu des immondices. Nous sommes dans le quartier Livoulou, dans la commune de Lemba. Vous l'avez certainement appris depuis ce matin. La pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi a fait des dégâts et en grande partie, c'est ici où il y a eu plus de dégâts en termes matériels et en termes de vies humaines. L'on déplore près de 7 morts, des familles qui ont été déchirées, des familles qui ont vu
qui ont perdu des proches. Et la faute pour la plupart des personnes, c'est les immondices. Les immondices, cet espace serait utilisé par le gouvernorat de la ville comme un dépotoir public. Et pour la plupart des habitants, c'est l'une des causes, c'est la cause principale de ces hécatombes qu'on déplore aujourd'hui dans cette partie de la ville de Kinshasa. Vous pouvez le voir, les décors est là, je suis en plein milieu dedans. Et le spectacle est catastrophique, le spectacle est déplorable. Catastrophe, ça la mikoto makas vraiment. Donc moi il y a université à l'école, on a des sala et changer koto union surtout. Donc on a l'école, cadastre tonga ba canalisation ezala até. On a mpanzi on a 3 personnes. Balala ki na ndako maye nyonso na ba mabele nyonso ya fulu ya munene oyo ya lifulu. Et ko bonga batu koto na se. Voilà 5-7 personnes. La surplace à 5 personnes. Oh, déjà tout le monde. Pour abattre ma belle, tout le monde va dans le moment là. C'est qu'il faut hôtel de ville. Donc, hôtel de ville, elles sont chargées. Il y a des mémoires à l'union, c'est elles sont chargées. Il y a des cas où c'est vrai que c'est fait pour tout. Hormis cela, l'on déplore d'énormes pertes en vies humaines dans beaucoup des communes de la ville, province de Kinshasa, et le ciel n'est pas non plus clément. Tout porte à croire que d'autres pluies risquent de venir, et ici on se dit, les gens ont certes peur, mais comment faire? Parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Certains essayent tant soit peu de réhabiliter, d'arranger les routes pour essayer de s'abriter en attendant que l'État puisse prendre en charge. Voilà l'état démissionnaire. Le gouvernement démissionnaire, ça se passe devant nous, mais comme nous tout impuissants devant cela que oui, Mongo, économie, richesse à Congo, ça profite aux autres. Oui, voilà, MONUSCO ne veut pas lâcher. MONUSCO dit non, tout ça c'est pour moi. Et voilà, ça continue. Et ça veut dire qu'on continue toujours, qu'on continue, qu'on salake, lelo, Congo, Nabiso, Ekomi, Namaboko, ya, Banguna. Banguna, boy, balobi ke bakokende pete. Bakotika la mabele ko Congo, po ete, bakotika la bino ya mote. Ndenge, basedeki bino, na wapi na nesos. 59-60, même MONUSCO lobby, bako kendete, batikali wana, bako kendete. Et voilà, bandeko, ezeliko sala pasi, ya kumona ke, o nyoso, tuliko vivre nango, bandeko na biso, bazali kumona na miso na bango, et pas na bango, c'est que leur arrange, ba poitrement ministériel. Et ba ebi ke l'ignorance ya peuple Congo, bana Congo, bazana kati ignorance, bango bazo profiter, ba osala nini. Bakutena Batasoba, Abeti Baku, Nazé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut profiter d'ango. Et voilà, Bishop Tozali Koloba, qui, Makamoza pour les Kanabele Kolo-Congo, Ngaïnayo, nous sommes concernés. Et Tozo Salani. Nganayo Tozali concernés, Tozo Salani pour sauver les autres. Parce que Moto Balobaka Kazana Kateli Boulou, Yema Ome Bimisate, Yom Zali Banda Kubok et les Singapore. Bateau baza na kati pris na kati ya système bloqué bango comme ça bango bazo ba bourlé moyen ba bima exacte ba meyebi ndenge ba ko bimela te biso ngana yo batoza na banda to lukela bango ba voka baza na kati ya prison ngana yo to luka ba voka poto bimisa bango esika bazali to luka to sarane to libérer bande ko la biso et to libérer bango na ndenge ba black que chacun de nous apprendre cette responsabilité dans ma beaucoup. Avoir responsabilité dans ma beaucoup. Pour nous dire que non, on a trop souffert avec le système. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous bloque? C'est ce que chacun de nous a nous quelque part et là qu'on est pour bloquer Bisso. Et là qu'on a bloqué Bisso, c'est le système. Le système va s'alloquer. Les lois bomoni, les balingi qui bandé qu'on doit telemi na beni. Balobi MONUSCO dégage. Bomoni, mon telemi na komba chilo. Balobi, non, ne touche pas à MONUSCO. Vous devrez rentrer. Moi, je dois faire tout. Baba, ndege nyoso, ke, nazongi sabino wana. Et ça se passe devant tout le monde. Parlement, silence radio. Sénat, silence radio. Et, bazoko yoka, système, moutezoko dirigé. Bango nyoso dans la peur. Et c'est cette peur que tue. Est-ce que Bisso nous soupe, Toko Tanakata Kobanga, Tolbana Bisso? Non, ça va, il n'y a pas de problème. On est habitué avec ça. On laisse nos frères là-dedans. Non, non. Donc, ça, ils ont concerné vous.
Et ça va concerner yo tata mama, yeba ko lukandenge nini, ozwa makasi na nani, na mai, na mopepe, na nzete, na libanda, na kach, na kokoma, na nini. Tango na lobela kabino na yebele ko na lobela kabino, o eza lolaka ya vulusi kimbala. Tango to lobela kabino to pisabino ke moko na kati na biso atende mapo ete abundela mabele o ba koko batikela ye. Tokei na kati ya est ya Congo, 5 membres de l'équipe anti-Ebola ont été tués hier la nuit. Na kati ya mboka Biakato, na kati ya province du Turi, 5 membres oyoya bayaki na basiko na ba farce na bango ba venturier mafia na bango ke baya pona kolite contre Ebola. Nzokate bango nyoso wana sustatia bokomona ba je na bango ba logo na bango moko. Oui, balobi l'Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé oyo erenisa biloko wana tu bango tu bazana kati. Est-ce que vous y habitez? Qui ne sait pas, qui n'est pas au courant depuis des années que nous sommes bango tout va s'en na simaya uni. Et l'objectif na bango c'est l'extermination. Et voilà, bateau na katapult tout va bomaki, babomi 15 bandeko bazakuna balobi on a compris votre système dégagé baboy ko dégager et va passer en action babomi 5 membres 4 balimwe 6 bazoki bapota minene et voilà bazali na bakati ya bambetu hôpital bandeko balobi sorte comme baboy ko kende yango bandeko ba passer en action pour te baloba ke makambo anti-Ebola na bino toni ko yoka ngo sorte et voilà na yeleki wapi na mboka Ituri na kati ya mboka Biakato na kati ya Ituri. La rougeole fait plus de 5000 morts. Oh là là. Qui déclare cela? Toujours l'ONU. Toujours médecin oya monde. Oya bango basa onanda bandeko. Plus de 5000 morts. Qui? Nos enfants. Cette année, boyeba kiamote. Plus de 5000 morts. Ya bana na biso bakufi. Bakufi nani na rougeole. Ah! Tango toza koloba beaucoup parmi vous, bazo mona mona légèreté. Ebola. Vaccin. Et voilà, vaccin ba pesa ki bana bakufi na rougeole. Est-ce que vous comprenez vous autres? Est-ce que biso moko ba be na Congo? Est-ce qu'on comprend tout d'abord au union c'est koleka? Extermination. Beaucoup prendre son légèreté que extermination extermination. Et ça on dirait que bonjour. Il y a un plan. Il y a un plan qui s'est mis en place. Voilà, et où militaire et bandi ba effet. Et bandi ba effet pas longtemps ba bandi ko vacciner contre l'Ebola. Et pas longtemps, voilà bango moko ba lobby que plus de 5000 pour après ça rapporte na chef na bango lobby. Voilà le travail qu'on a fait. C'est bon. On compte déjà 5000 enfants exterminés. Rougeole mais ba vaccin va pesa ki bango et pesi que plus de 5000 enfants liquidés. Et voilà ba lobby nini l'Organisation mondiale de la santé lobby plus de 250 000 cas avaient été enregistrés. Bolanda. Toza koloba oyoki c'est bon. Au Canada seulement c'est matani. Plus de 250 000 cas enregistrés. Elini kolobani. Elini koloba ke 5 000 déjà bakki. Donc plus de 250 000. C'est fort possible que 10 000 encore après-demain, 20 000 encore après, parce que 250 000 cas enregistrés, il y a rougeole. Hein? Vous avez compris? C'est bon. Donc, toujours, c'est l'ONU, l'objectif extermination organisée. Vous voyez, Kingai? Oui, on a légèreté, oui. Et ngana sinabete binombela nango, botanga kiango, bomongo na quelque part na ba journaux na ba koma kiango, mais boyebe ko nyanola yango te. Boyebe explication nango te. Et voilà, m'voulu j'approuve ça lobi, lobela bande kona yo. Ils ont lu ça, mais c'est ça l'interprétation pour la réflexion pour la bino, moko na kati na bino à comprendre que 250 000 cas déjà enregistrés.
Vous comprendre encore. Ceux qui l'ont quitté, surtout de la moto, télémélé en côté, ah ben donc ça veut dire que 250 000 enfants condamnés à mourir. Vous comprenez, gars? 250 000 enfants condamnés à mourir. Tant que tu vas dire que le bâtiment va être tilo mo buri soba azim soki donc médecin na yoana atena g baza ko yeba teni bazo sa mo ba g basali ba bon bon quand ça mi kolo ba ko kufa mais les ba longoli déjà balbi plus de 250 000 cas enregistrés. Bon il impact dans 10 ans, dans 15 ans et qu'on en anime. Vous avez compris? C'est bien, si vous avez compris, c'est bon. Et que vous pouvez servir des leçons que mokola biso à la mouka parce que ça nous concerne. Et ces enfants-là, l'avenir de demain, ce sont nos enfants, mais ils sont éliminés. Pour nanine parce que, bon, il va remplacer l'obi bazate. Vous avez noté, vous êtes là, vous êtes très content, oui, mais moi je suis là, je vis, j'ai mes enfants, toi, mais, babani, éliminé, oh, il va dans 10 ans, dans 15 ans, beaucoup de monde tu vas tirer la vide. Voilà, nangai, tu vas tirer la vide. Oui, mais oh, bana bazal sur terre, bana ko remplacer bino, ba ko zalali sous terre. Vous comprenez, non? Ah, personne n'est épargné dans cette histoire-là. Voyez bien. Voilà, ben de koto kei na wapi to kei na mboka Benin. Benin, ba telemi. Yoka ba kondi aso. Yoka Benin boyoka ki balabaki ke France, remettez-nous nos objets d'art, patrimoine national, remettez-nous tout. Et par la force, Bagangaki. Bagangaki, Basengaki Teke. Non, nous remercions la France d'avoir conservé nos objets d'art pour remettre. Oh, ils n'ont pas dit ça. Ils ont exigé à la France de remettre les objets d'art. Et voilà le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres, ou des vrais politiciens qui décident. Ces politiciens, ou va pays, hommes intègres, ou va décider. Va décider quoi? Benin qui demande l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter le territoire de toute urgence. Voilà le gouvernement béninois frappe fort et donne l'ultimatum jusqu'au 1er décembre. Dans quelques jours, nous sommes le 28, il lui reste encore, je pense, 3 jours. Il doit quitter le Bénin. Pour l'année. Non, ces gars, Oyo a baptisé de l'ingérence dans les affaires politiques intérieures. Ah, Nzambe Nangaï. Nake nangana koma nangaï, béninois, oh, Nasarani. Talabat, tous les gens qui décident. Pour l'intérêt à Mbokana de comment. Mais vous, l'Union européenne, vous êtes ici chez nous et vous venez, vous nous dictez votre politique à vous. Que nous allons faire ce que vous demandez, vous. Allez au diable, d'accord? Parce que jamais nous, Béninois, nous allons partir en France ou en Belgique ou à Bruxelles, à l'Union européenne, dicter notre conduite. Non, il faut faire ça. Nous avons besoin de ça. Vous n'avez pas respecté ça. Donc, ça, c'est notre politique interne. Et voilà, bah, décider, sortir. Bah, par la force, va apprécier ultimatum. Il doit partir avant le 1er décembre. Il faut acquitter Benin. Bravo, bravo aux Béninois. Je pense qu'il est temps. Il faut féliciter les gens. On va faire l'action. Il y a solo pour l'intérêt à Kachopa. L'intérêt de l'Afrique Kachopa. Il faut les féliciter. Pas comme les gens, comme des marionnettes. Un vaurien bourri idiot avec une grosse tête, mais qui ne comprend rien du tout. Même si on dit aujourd'hui que Chilombo n'est pas congolais, mais tant mieux. Après, c'est un Africain, non? C'est un Bantou, non? Un Angolais, c'est un Bantou. Hein? Mes chers amis, analysez un peu. Un Bantou, parce que je ne pense pas que Chilombo c'est un Tutsi. Chilombo c'est un Bantou. Mais en étant Bantou, comment tu peux aller trahir et être bourri que Soba, un chien devant Paul Kagame qui a massacré ton père de plus de 18 millions? Est-ce que, encore mes chers amis, on a compris parce que c'est incroyable. Mais nous vivons cela.
Et voilà, et ça passe Mingia Komonango. Voilà l'histoire de Paul Kagame, comme vous a dit la semaine passée, ça commence maintenant à faire bouger les gens. Oh, Tolbela Kibinoke, les services de Paul Kagame, les services à Paul Kagame infiltra la sûreté d'État belge. C'était confirmé. Et je vous le confirme encore. Parce que Paul Kagame, je rappelle encore aux gens, oh, il va y quitter. Paul Kagame, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ses enfants tout petits qui sont ici à Bruxelles, qui ont été étudiés ici en Belgique. Et que les Belges le font encore confiance. Et dans l'entretemps, leurs parents sont en contact direct avec Paul Kagame à Kigali. Et alors, tout s'est passé par leurs parents. Il faut aller. Là, vous travaillez, amenez-nous les éléments. Donnez-nous les renseignements de tout ce qu'ils pensent. Et comme les Belges étaient ignorants dans la chose, ils pensaient que Paul Kagame et ces tout-là, comme ils sont ici, ils sont Belges. Vous connaissez très mal les tout-petits. Vous, Belges, vous connaissez très mal les tout-petits. Vous êtes infiltrés. Et voilà Paul Kagame qui demande aujourd'hui que non, il doit mener des enquêtes parce que tout ça c'est faux. Vous pensez que Paul Kagame peut dire que oui, c'est vrai, je vous ai infiltré. Paul Kagame qui a, comme on dit, la communication du Congo. Vous le savez, non? Et Paul Kagame a des gens ici, je vous ai dit, 30 personnes, 20 femmes et 10 hommes sont ici. Nakatia Belgique, Nakatia France, Baza éparpillé à gauche, à droite. Boyebeki n'expliquait bien balédeki, Moussala Bango Nini, infiltré, Baza Nakatia Piedève, Baza pour ça, Moussala Bango, n'a milliers de tout, n'a église, n'a marché, n'a katia café, n'a katia exotique. Ils sont actifs, objectif, empoisonner les gens qui sont contre le régime de Paul Kagame. Qui sont ces gens? Les Hutus, les Congolais, voilà, il faut les attaquer. Les Ougandais aussi. Bah, Hutus, bah, Ougandais, bah, Hutus, bah, Ougandais, bah, Congolais, bah, Union sont sentir que Bazali contre le régime à Paul Kagame, ils sont là derrière, chercher comment les infiltrer, comment les empoisonner. Voilà, bah, poison, ils ont Afrique, Europe de l'Est, ils ont les cas. L'ambassade ya Rwanda na kati ya Bruxelles ba poisson wana toyaka na mallette diplomatique oyo ekotaka na kati ya nini po ete et empoisonné bateau bazali awa na kati ya Europe. Voilà, vous êtes au courant, c'est confirmé cette histoire là et ezali confirmé que Paul Kagame a complice na yango. Voilà donc le temps au président pour vous informer, nous sommes là pour vous informer. Voilà, encore une fois, 19 morts, 19 civils tués na Katia Wapi, na Katia Beni. On comprend rien du tout. Des nouveaux massacres attribués encore une fois au faux Adef Nami. Et voilà, les gens se posent la question. Mais tout Bengani va tout, Oni, Monisco, tout démanteler les zones à Katia Beni. Oh, mais mes chers amis, pour votre information. Vous savez encore, il y a FARDC là, non? Ces gens-là, avant de partir, déjà, on vous a expliqué cela. Les gens qui sont à l'est du pays, retenez une chose. Monisco, quand ils ont senti les menaces derrière Monisco, ils vous ont dit, nous sommes en collaboration, on travaille en connivence avec la FARDC, avec le gouvernement. Nous sommes ensemble, on travaille ensemble, on tue ensemble, nous sommes là avec. Et vous avez chassé Moko, Botingi Moussousou. Les jumeaux, bazo, tambola ensemble, basaka misarato ensemble. Bolobi non, yo, piaou, Ntimba, tobengane yo, otiki mbo. Vous allez subir les mêmes, ça va continuer, c'est encore plus pire. Comprenez, avant que tout ça s'arrête, il faut qu'on bengana Monisco, parce que Monisco, bobengani. Il faut qu'on bengana FARDC. FARDC infiltré. La FARDC que vous voyez là, ce sont des Tutsis qui dirigent cela. La FARDC que beaucoup de gens ignorent, j'ai suivi plusieurs audios des gens, oh, bah, donc, pèse encore comme crédibilité, confiance.
na FARDC balobi que non, notre FARDC, nous avons encore besoin de vous. Mettez-vous debout, vous allez nous défendre. Oh, c'est du n'importe quoi. Franchement, quand on suit, quand on regarde, on voit les gens des images comme ça, on compare et on dit, mais est-ce que ces gens comprennent tout d'abord? Qui sont ces FARDC? Les FARDC wana, bazalinde, batu oyo, Kagame azo diriger. Parce que ces messages aux autres qui sont encore dans l'ignorance. FARDC est allé entre les mains de Paul Kagame. Donc, FARDC est allé entre les mains. Donc, FARDC vous benga yewanande ADEF. MONUSCO vous benga yewanande ADEF. Preuve, vous pouvez vous démanteler quand on a bango, vous pouvez vous bouka. Bon, mon ébanane va vivre kuna. C'est les ADEF, non? Et de ndenge bazali pas dans la carte MONUSCO, ndenge pe bazali na camp oya FARDC. Expliquez ça aux autres qui ne comprennent pas encore comment cette histoire oza koleka na mabele ekolo Congo. Donc voilà bandeko, depuis que depuis mois novembre, voilà Beni a compté déjà plus de 121 morts. En espace seulement d'un mois, 121 morts pour votre information. Et qui sont à la base de cela? C'est la FARDC et la MONUSCO. FARDC, MONUSCO, c'est ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui ADEF. Donc, ils sont là. FARDC est encore là de tout. MONUSCO est encore en quarantaine, mais MONUSCO n'est pas encore parti. Alobi, Akeïté, MONUSCO, quel est le rôle que MONUSCO va jouer maintenant? Vous avez vu les chars monter dans les véhicules. Ces chars-là ne sont pas partis pour Kigali. Ces chars-là ne sont pas partis pour Rwanda. Ces chars-là, destination de contourner nos frères. Contourner nos frères, qui vont positionner en Zamba pour être contre-attaquer. Bande qu'on a vu sur Obazana Katia, Zamba na Kata Fiji. Voilà pour votre information. Donc, bande koyo, bokanti que FARDC, MONUSCO et Bimi, MONUSCO n'est pas encore sorti. Ils sont là avec vous. Ils vont sortir par une grande force. Bah, sentir que non, c'est là où oui, cette fois-ci, c'est parti. MONUSCO pour votre information. Oubliez-les que MONUSCO accueilli Nanouté pour votre information. Ils sont encore là avec vous, Nakacha Beni. Ils sont encore là dans les forêts, tout autour de Beni, va se positionner dans Samba, Bombani. Vous êtes au courant? Vous savez maintenant? Vous êtes bien informés parce que ça, c'est le lac Amvoulouzi. Donc, MONUSCO Zawana continue encore la chasse à l'homme dans des forêts partout. Beaucoup moins, on croyait qu'ils étaient partis, sont encore là. Il faut qu'on mène baction pour là. On est les gars qui sont au Vietnam, on est les gars qui sont au Kilimissou, voilà beaucoup moins à Baki. Mais comme ça, on a autre pousse à Baonka Baki pour votre information. Voilà, vous avez compris. Tokei na wapi tokei lisusu na actualité na biso oyo ezali koleka na kati ya Beni, toujours na kati ya Nord Kivu. Na kati ya Nord Kivu bandeko ba décider interdiction na circulation ya véhicule nyonso ou ba personnel nyonso ya MONUSCO na kati ya Nord Kivu. Bandeko mona te soda véhicule ya MONUSCO et pas ça ba patrouille ani. Oui, bravo. Bravo, bravo, c'est bien de décider comme ça, mais il faut aller vraiment au fond parce que mesure déjà à partir de lundi, mon véhicule mon côté, mon personnel mon côté, il y a MONUSCO, oyo ezali ko circuler nzinga ya nakatia Nord Kivu. Et suki wanate bande ko balobi opesi mbela balobi. À partir du 2 décembre à partir du 2 décembre, qu'est-ce qui est décidé? Voilà dans la région ou la zone de Fiji, les autochtones Bena Congo et l'armée nationale du peuple Congo, surtout les autochtones, Oyo, la population va décider ceci. Balobi boye, à tout ce monde, Oyo, Azua, Aparena, tout. Oyo andima ke nakata lopango na ye azwa locataire ya tuti atike nakata lopango abomba ya lopango na ngai eza na sécurité vanda wana yona bana na ye
école nyonso, école primaire, école secondaire, université, oyo nyonso, centre de formation, oyo nyonso, lieu public, oyo nyonso, bazali na kati école na ye ou na kati ya institution, na kati établissement na ye, azali na batuti, ba mettre bango déjà en garde que on vous demande de vous débarrasser vous-même de cet outil. Ils ont demandé à tout le monde, et voilà le message là que tous alentours. Ils vous demandent à chacun, Oyo ayebike, na kata lopango na ye, il a un locataire, touti, il a un ami, touti, il héberge, touti, sa femme, touti, son homme, touti. On vous dit de vous-même, débarrassez-vous de cette race de vipères. Dans les cas contraires, à partir du 2, ils vont commencer à faire des patrouilles. Les autochtones ont décidé de fouiller des maisons, de fouiller des écoles, de fouiller des établissements. Là où bakokutake établissement na ebomba mwana ya tuti. École wana centre de formation wana ebomba mwana ya tuti. Hôpital wana ebomba ba tuti travaga na bango. Église wana ebomba ba tuti travaga na bango. Gare à vous. Je pense que le message est clair. On vous dit, mettez-vous, c'est à vous de savoir comment vous devez vous débarrasser de cet outil-là que vous hébergez chez vous encore jusqu'à présent. Alors, mandeko pona ngai na côté na ngavana pesa papa na biso ma follow. Tika na una pesa bino information na biso ya suka. Mes condoléances na famille du général Oyotoko Benga Kimbukila. Ebouera na Kibembe. Le général Kimbukila, nos sincères condoléances na Lokoto Bengi, Lolaka Yamvoluzi Kimbangu, chaîne Nabiso, et présenter ma condoléance à ta famille. Pourquoi? Oui, le général Kimbukila a perdu sa mère. Et alors, malheur que le général Kimbukila a perdu sa mère, suivez ce qui s'est passé na Katia Day. Le général Kimbukila a perdu sa mère, na wapi na kati ya mboka Itongwe Isangwa na village ya Kimbukila, oui, deye ezalaki wana ya mama ya général Kimbukila Iboela. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Balobi ke il faut bandeko badeside ki bomona bakuti na biso, ils étaient décidés basala deye. Deye ya mama ezalaki na katia maison familiale. Et alors, na jour ya enterrement, il fallait bakene l'église pour bakene kolela corps ya bakene l'église pour basa la messe. Qu'est-ce qui s'est suivi na katia église? Bandeko parmi bandeko na biso, il y a eu des traîtres au bakeko signalé. Les touti et sika ba bomba naki na katia zamba ke. Vous savez quoi? Le général Kimbukila a perdu sa maman. Et alors, il faut l'attaquer maintenant parce qu'il sera là dans Katia Day. Il sera là dans Katia Messe, dans Katia Église, et il a prévu jour avant-hier. Et alors, ben de comme Salinine, dans Katia Messe, malheur, il y a un solo, il y a un toba que tu as fait des criminels. Et alors, à partir de la messe, va lancer ba roquette dans Katia Église. Na kati église ba bomi batoyo bazaki na kati ya messe. Heureusement parce que y a vraiment y a bate belé ba kufi mais bate ba kufi là et belé parce que zaki na moi église moko ya muke et voilà ba lancer roquette et bomi bat et belé na kati église. Et suki wana te groupe ba tuti wana balandi et pas ya day et zalaki na kati ya famille na lopango ya famille bake ko bake ko bomal susu bat. Donc bato bakufi plus de 50 morts o bakufi na kati église na o bakufi na pembeni ya famille. Donc ba bomi batu et batu wana précipitamment ba moni keo bande ko na biso l'armée nationale du peuple Congo ba ko yoka ba intervenir précipitamment ba sali action et ba kimi ba nzela ya zamba. Et la suite, c'est quoi? La suite, je préfère de ne pas vous dire.
pour comprendre la suite, c'est-à-dire que bande qu'on a biso pe l'armée nationale du peuple Congo. Basaraki éveillé bayoki kuna ke ebebi kuna bayebaki nzela. Et à la fin des comptes, boyebi nini ninge koleka na nzela. Bakangaki bato wana na nzela. Bakangi bango moko na kati na bango lobi batuniye plan ezali nini. Nani qui vous a envoyé d'aller faire des crimes pareils? Albi non, bobo mangate, na ke la sabino esika, bandeko nyonso bazali na kati na zamba. Esika kana biso ta na kati ya zamba. Kana bango ezali na plus de 900 soldats tuti na kati ya kawana. Et voilà, bandeko bakwela kibango na cadre ya lumbe na kati ya zamba. Voilà. Tosuki wana pona actualité wana na kanisi suite bokoye babino moko nini bandeko na biso elekaki na sima wana moyeto loba awa ezate papa mafololo sakwe pai na yo na kanisi maloba omboka yo lusako mingi papa sayala mbote mingi na bandeko nyonso bazolanda biso mbote mingi ba mama Kongo ba papa nyonso lukula kuyoka lolaka ya mvulusi kimbangu na jungisi nkembo na nzame pongo matondo na mvulusi kimbangu mama kimpapita na bakoko nyonso bazokolanda biso lukula mupepe ya mpepe ya Kongo ebandi kotambola lukuta ebandi kobima bandoki babandi komilakisa pe nzela ezokofungwama et toujours que ti tokobotola mabele ya bakoko na biso engita papa sayala dans tout ça o nyonso lobi ezo tourner kaka na place moko ya insécurité ya bapaya baya kotia na kati ya mboka na biso en tête babengi bato ba terroriste ya MONUSCO ba terroriste o ya MONUSCO ya wana bandeko bayeba bien pourquoi vous n'allez pas très superficiel la situation ezokoleka toyeba pourquoi tozobengana tozosala bitumba na baterroriste baoyo tobengi MONUSCO et pourquoi pe boyoki makambo église moko babandi kubwaka ba lance roquette donc makambo eza mibale église na MONUSCO toyeba boye tozobunda te mpona dialogue n'importe ya ndenge nini tozobunda te mpona démocratie tozobunda bitumba eza ya motuya bato oyo babotola biso bakonfiska biso couronne royale na biso eloko tozobunda yango wana. Alors, pour comprendre, lukula bakanga biso nzela basalaka makambo nyonso na ndenge na bango pour que balakisa ke bango bakela biso. Nous n'avons pas le droit de vie, nous n'avons pas le droit de nous développer, nous n'avons pas le droit de tout ce qui peut exister dans le monde. MONUSCO ezali bamingele bakongola meso depuis babotola biso loyauté na biso souveraineté na biso couronne na biso ekende na bamboka na bango ezala Belgique ezala Angleterre ezala Espagne Portugal na nyolo Vatican ezala Allemagne. Alors bakumisa biso lokula bana na bango tolandaka ba injonction na bango, c'est-à-dire c'est eux qui règlent tout contre biso. Voilà sikoyo avant tokota na wana nyonso il faut tobengana nano MONUSCO. Au passage tozali personne d'un Congolais banda 60 soki polobaka bilbolobaka ende kana banda 60 il y a eu aucun Congolais de sang et de terre oyo a signé accord bilatéral ou multilatéral na bato mpona mboka na biso. Tout se fait entre eux et on nous l'impose. C'est-à-dire même
oyo bozoko benga ONU, Organisation des Nations Unies, tozali kuna te, vous ne verrez pas un Congolais qui a signé. Ba MONUSCO ya lelo, lobi bientôt va fêter 20 ans d'existence wazo bomabiso, plus de 20 millions de personnes wazo kufa. Souci na bango ezali, malam ba fêter anniversaire bango ya 20 ans. Nani abengi bango? C'est pas un Congolais qui a signé. Ezali AFDEL la Kotsa Bango. AFDEL la Kotsa Bango, maintenant il ne doit pas se justifier que nous sommes venus pour sécuriser la population du Congo. Nous sécuriser contre quelle agression de quel pays? Alors, il faut tout y bas. Lukuta Oyo, nous n'avons plus le temps à perdre pour tout mélanger sur la MONUSCO. Ce sont des mercenaires, c'est Afdel Moutasinaka entré dans Bango. Namboka Yaman va fêter 20e anniversaire. Il n'y a eu aucun Congolais. Mosé Azalaki a fait accoucher déjà. Alors, il ne doit pas dire qu'ils sont venus, ce sont les Congolais qui ont signé. Ce sont les Tutsis qui leur ont fait venir Namboka Nabiso. Alors, Badjoum n'est pas Batutsi. Il y a toujours ça, le Bitumba contre Bango. Ils peuvent jongler en disant que non, tel que la seule femme arabe là, qui dit non, nous sommes ensemble. Non, oui, vous êtes ensemble avec les Tutsis pour tuer les Congolais. Mais pas sur le sol congolais. Nous ne sommes pas membres de soi-disant Organisation des Nations Unies. De quelles Nations Unies où il y a 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire ce sont seulement eux qui décident pour tuer les autres ne doivent pas se défendre contre tout ça. Biso tokoni na système d'autodéfense. Toujours bon, il a tout récupéré couronne na biso. La makoko na biso bajiba. Yangwana bitumba na biso ezana sans wana. Tout ça la bitumba, ça c'est un. De deux, l'église catholique, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai eu aucun Congolais à Salaka accord bilatéral dans le Vatican. Que vous tiens la biso missionnaire catholique parce que vous êtes beau, parce que vous êtes vraiment le fils de Dieu. C'était encore Basalaka Libanda. Léopold II, le pape Léon XIII. Alors, biso sikoyo, biloko nde tozo lingate yango wana. Ango soki azana mutu na lokula ya Chilombo. Ayeba bien que les Congolais baza ba chrétien catholique était. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes un peuple souverain. Mais du fait que on nous a confisqué notre souveraineté, et c'est à cause de cela, et c'est pour cela, nous nous battons, ils sont tous nos ennemis. Nous ne sommes pas amis de l'Union européenne, nous ne sommes pas amis de la MONUSCO, nous ne sommes pas amis, nous sommes des ennemis jurés, je vous dis, jurés. Alors il faut que nous nous battions jusqu'à ce que, moi je vous dis là, je suis très convaincu que cette guerre, nous l'emportons bientôt. Et la MONUSCO ne va pas sortir comme ça, parce qu'à l'époque, même eux-mêmes le disaient, que les Blancs ne sortiront jamais de ce pays sans un coup férir. C'est-à-dire, il faut qu'on se batte de toutes les manières. Il faut qu'on se papa ça y a la lobby. Dans les écoles, moi j'avais fait une audio pour que l'Institut supérieur, surtout natif, Bukavu, Goma, partout, s'il y a des Tutsis, il faut mettre la main, qu'ils rentrent chez eux. S'ils ont des professeurs là-bas, qu'ils rentrent là-bas pour qu'ils aillent étudier là-bas. Et puis Papa Saya l'a bâti en haut encore, il est parti d'ailleurs en profondeur. Alors voilà les Toumalabi chez Zali, l'église union c'est là. Parce qu'aucun Congolais n'avait fait appel au Vatican. Et le pape doit se sentir mauvais. Francisco, il doit savoir que nous ne sommes pas jugés catholiques. Il est à Konzagabiso, il n'est pas notre président. Il y a un président au Vatican. Et de cela, il y a un message
ajouté message à Lobi qui a écrit ce message, message à Vatican, écrit par Paul Samazumo. Avant le pape s'inquiète, il dit ceci, la situation sécuritaire au Kivu, en RDC, doit être réglée d'urgence. Alors moi, je lui réponds ceci, en ces termes. L'urgence est de faire expatrier, chasser toutes les églises, parce qu'ils sont installés dans toutes les provinces de différentes plutôt, congrégations. Il y a des capucins tels qu'Ambongo, il y a des franciscains, il y a des jésuites, ils sont pleins. Alors l'urgence serait pour Francisco de faire rappeler tous ces gens, parce que le Congo ou les Congolais n'avaient jamais signé un partenariat de missionnaires avec les papes. Voilà notre mission. On a Tanami qui est chrétien catholique, qu'ils sachent bien que, aux à la musulman, aux à la catholique, aux à la choti, j'aime bien que Bitumba Oyo, tant que Bissot récupéré, couronne va qu'on a bisouté, Bima Kédé. S'il y aura à négocier ou à traiter avec les étrangers, ça ne serait qu'après avoir récupéré notre couronne et nous sentir que oui, voilà, nous sommes là. Là, on verra s'il y aura des accords avec des tierces, s'il y aura des accords, s'il même il y aura de ce qu'on dit des relations diplomatiques. Je ne sais pas. Mais notre combat, notre lutte, vous pensez un message quelque partout. Nous sommes là, nous ne sommes pas là parce que nous avons notre transition. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. La politique n'a pas été MONUSCO tout sangana, MONUSCO abobimana PTT, toko bengana ye, parce que tous en a force. Yabako, ils vont subir. Et puis l'église, bakoyeba, ndengeni ni obando kangama. Amboko lokula na zo yebisa ye mo ba yebi. D'ailleurs, bientôt décembre, on va l'église, Papa Mafolo, oh là là, sorry. Papa Mafolo, ko benga na l'autre téléphone, oyo, ekoti, lo bat, sorry, Papa Mafolo. Aïe. Papa Mafolo, rappelé na ligne wana mususu, oyo, ekwei, ekangami. Voilà bandeko bana somme ekolo, ko ngondenge tolobaka, ya sorote bolandi, Papa Mafolo, bukebi nyonso. Ezali kosenga ke biso moko toyeba touti wapi. Et tozokende wapi toyeba mopaya ndenge na ebande tobisaki bino ke tokanga ye na bakorne na ye soki tosali angele te bandeko ntango toza kobelela e bandeko soki omona nde tosala komedi ekozala pasi donc ezosenga ke biso moko bana somi ekolo kongo moko na kati na biso aluka ayeba mpo na nini tozovivre situation ya motindo et comment finir avec cela. Kokatete ke solution ko yela yo na ba chien ba mbwa ba ko solution te pour ba mbwa ba lenda mikuwa mbwa moko te ko yela yo solution yo zamu soko lobi ke no mbwa moto ko yela yo solution papa mama okolela parce que mbwa ko landa mukuwa na ye mbwa ababwa kele ba mikuwa ba mbwa ba ko landa mikuwa yo lobi ke no zela mbwa oyo ba ko tinda mbwa wana ko yela nga solution ou ko yela mukuwa obekosi baba bien que mbwa tikelaka moninga mukua na ete et voilà bambwa ngo boyibi bango bambwa sont très nombreux au monde batondi parlement meke batondi sénat meke au moins baké otonda na kisantu batondi na kisantu pona bango bambwa il faut kaka ke Hippolyte Kanambe azala wana po bango baliaka ba miette oyo Hippolyte azobwakela bango ezo sala passe mais pona bango bazokipe wana te et pas na bango ezo sala pasi te mais biso ne moko bana somi kolo Congo toyeba ke ezo sala pasi comme ezo sala pasi ndenge ni to sala po ete tosilana na bapaya na pasi oyo ezo sala biso pona bana na biso ba continuer te ko vivre na pasi oyo bapaya bayela biso mopaya moko ta kolinga yo lamuka
surtout la moki aibike yo oza foza toujours simanaye. Voilà la moni papa na biso ma follow. Allô papa follow. Allô? Oui papa ma follow. Oui. Papa Sarah, c'était juste pour la Suisse, hein? Oui. Oui, c'était justement Toyeba makambo ndenge ezokoleka tout nous concentrer parce que bitumba toujours gagné en MONUSCO bayeba bien que biso to signer eloko moko te bapaya nde basinaka na esika na biso ya bakatolike ezali Léopold na pa oyo ba MONUSCO bazofete 20 ans ezali bakanambe basinaki ba James Kabarebe bango basinaki donc ezali te que biso nous sommes venus ici pour sécuriser la population. Entre-temps, vous venez de ça nombre bientôt, il y a en espace d'une semaine, autant de Koufi. Nous développer. On ne peut pas se développer pour dire que non, nous sommes un pays, nous sommes un peuple. Non, 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 non. Qui ne nous laisse même pas le temps de nous organiser. Bravo, na président Yabene. Bravo. Moi, je me pose d'abord la question. Mais dans mon bazar union, je ne vois pas État au Bobigny États-Unis. Je pense que à la représentation, il y a ambassade dans chaque pays, alors que les États-Unis a 51 États. Je ne vois pas chaque 51 États bâtir ambassadeur dans tous les pays. L'Union européenne doit faire la même chose. Quel est le répondant? Il y a ambassadeur de l'Union européenne. Na ba pays ya biso o ya biso na ya biso ba bien Congo te ba bien Grana. C'était un Allemand d'ailleurs parce que les Allemands de bango ba tingami pena ne iloko wa. Bon, quel est le répondant ya ambassadeur ya Union européenne par exemple na Bénin. Bon, awala ya Bénin na Union européenne là. Hein? Mais ces gens nous considèrent comme étés, je ne sais pas comment. En fait, papa follow bazana jemo basalaka Bazana Schengen, maison Schengen, et ça y a bango nyonso géré par la Belgique, et Bazana Union européenne, représentant Union européenne, Azana Congo Kinshasa, Bolanda, représentant à Schengen, Azana Congo Kinshasa, représentant à Union européenne, Azana Congo Kinshasa, représentant à Belgique, Azana Congo Kinshasa, incroyable. Combien de représentants, Oyo Ezali, quand c'est que Belgique, Azana 4 Union européenne, Azana représenté la Kinshasa. L'Union européenne, Azar représentant Kata Kinshasa. Donc, vous savez que l'ambassade wana ezanini eza banda kumoko mes chers amis incroyable soboye bakake ezali balie moko oyo ezo sala makama makasi na mabele ko Congo comme c'est biso ndenge tuzali lelo ba bolule likolo ba ambassade wana au moins les tonnes de bébé. Alors, pas ma follow si ça pour namoni maman Moulanga pe azali ko benga pas ma follow si ça comme ça to yamba pe maman Moulanga. Pour le bon maman pour ma follow. Si Matondo papa ma follow il faut to benga na bango nyonso solution mususu ezalité et voilà ndenge eloi papa ma follow bazo fêter banani bazo fêter 20 ans na bango na mabele ko Congo ya MONUSCO FARDC tuti bavandi na bango nyonso balebi bazo fêter nini accompagnement na bango accompagnement ya quoi ya tuerie ya vol ya pillage ya génocide, il y a pas massacre, il y a nous faisons les canabelles au Congo, oh bien nous vivons. Ce que nous vivons au Congo, c'est ce qu'ils sont en train de fêter. Ils sont en train de fêter, oh nous sommes à la bloc na bango et que ngana yote barate que ils sont complices dans cette histoire. Au moins babwa keli FARDC bois qui le banga lobby te bisoté et les organismes bouillis. Et voilà, au moins, les bataquets dans MONUSCO, MONUSCO le but, biso tozalaka ensemble na FARDC. Tozalaka bango ensemble le gouvernement, totalement bango ensemble. Et la solution technique bengal biso. Pour moniter maladie, ils allaient autoyer qui bino. Pour tirer biso gérer maladie wanako ou extermination toyer qui bino. Voilà les cas qui se passaient au Congo.
Mama na biso mama mulanga lo sako epai na yo malobomboka losako ndeko sayala na bandeko nyonso oyo bazali na biso kolanda nalingai kaka nabakisa boye ezopesanga na posa ya koseka likambo ya katolike biso toza mindelo ya Congo toyebi makambo toyaka kosala badécryptage nalingi nabakisa na oyo papa Mafolo alobi catholique oyo bato babengaka catholique ezali mot de code catholique elakisi le diable en personne. Et c'est vrai, tala makambo bango basalaka. Baza penza basekana. Donc, église wana, église nyonso ezali sende na kati ya lokolo na biso. Il faut tobimisa yango, il faut bakende. Nalingi naloba lisusu eloko moko très important po ezokende kaka na makambo ya baplan na bango oyo balingi babotola biso mabele ndenge bakanisaka. Likambo wana ebandi lelo te. Bakendaka yango na bandenge nyonso. Ndenge olobaki bato oyo bakontrolaka barepresentant ya Belgique nini baza na Congo Kinshasa na RDC na bango oyo basala eza ya solo o bato oyo bakontrolaka mboka wana RDC ezali babelge oyo ya origine ya Liège bango mpe mutu bapesaka baprogramme baconstitution mpe bongo na bongo donc eloko nyonso oyo basali oyo toza na membre ya Nations Unies wana ça n'a rien à voir avec biso babena Congo nakangi parenthèse wana nalingi naloba plan ya balkanisation ebandi banda 1942 baallemand moto bayaki na makanisi wana yango balingaki kosala communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL. Baya kosala yango après. Eloko wana ezalaki pona nini? Ezalaki yango nde ndika ya balkanisation. Yango omonaki à travers wana ba imposaki mboka na biso bakotisa ba Rwandais. Parmi ba Rwandais oyo bakota wana ezalaki na papa ya Vital Kamerhe oyo ezalaki mokonzi na Kadeza. Parmi ba Rwandais oyo bakota wana ezalaki lisusu noko ya wechi oyo ya mibengaka avocat du diable bavanda na yolo na hotel wana babandaki kobenga bango kutu bamutara po bazalaki milai donc bozomona bato wana ebandi lelo te bakenda yango na bandenge nyonso baimpozaki mboka na biso yango wana bomonaki na Congo tozalaki na baprofesseur ya barwandais tozalaki na bato oyo bakendaki kozwa formation militaire ya barwandais bayaki kotanga classe te mpe kotangisa biso te bayaki nde mpo bayeba basecret na biso donc CPG wana oyo basalaki yango ezalaki mpona babotola biso souveraineté na biso donc makambo nyonso oyo tozomona lelo yango wana na kopeta lisusu sete na likambo oyo baaccord oyo bango basinye etali biso te bato bazolobela accord cadre accord wana ezalaka nango te mpe bato oyo basinya accord wana ya lokuta oyo ya représentant Congo ezali Kanambe mais Kanambe c'est un usurpateur d'identité c'est un génocidaire rwandais Nations Unies eyebi yango Fayulu Tshilombo bayebi makambo oyo très bien mais bazali kaka kokosa peuple mais toza na bango mayele donc bazali na bakoupe mais bakotikala na mataba blague eza te mpona mapene na biso en tout cas nalingai kaka kopesa sete wana catholique c'est le diable en personne et puis basala opposé yango nde moto ekontrolaka basango nyonso oyo ya Congo donc ezali mpenza balobi ya solo lisanga ya bapédophile na kobakisa lisusu eloko moko ya moke bandeko oyo bavanda na Congo na Goma bayebi ndenge basango bazali kolimisa bana mike na bazamba donc réalité il faut ebima peuple na biso ayeba ntango peuple information ekokomele na matoi kobenga na bato oyo tokozala kutu na besoin ya minduki te bakotima bango moko parce que ata États-Unis wana atikala koganye guerre moko te na mokili bayebisanga guerre nini États-Unis aganye soki bazalaki makasi balingaki kosala likopa wana te
o union boy o boy na boy bayelaka biso ngumba mpo bayebi ke toza makasi soki bazalaki makasi te union européenne bandenge kosangana te mpo bayaka babundisaka biso nalingai kaka nasouligne bapoint wana nazongiseli bino maloba losako matondo mama olobi makambo ya bwana ya solo te bandeko nakanisi ebele bayebi histoire wana te botuna boluka bose renseigner Vietnam boyebaki bitumba ezalaki na Vietnam boyebaki banani bapolaki bandeko nalobi na mokili mobimba arme moko te na kati ya mokili mobimba bomoni MONUSCO azalaki na bachar MONUSCO azalaki na minduki na kati ya ka na ye oyo ekobeta bato wana me bakokaki te boyoki yango bakoki kobeta te mpo arme moko te ekobunda na masse arme moko te na monde oyo ekotelema face ya kanda ya tsunami ya population. La peur qui vous tue. C'est ça le problème. C'est la peur ko banga nde muteza bo préféré na monde ba image batu baza na monde image mo batie ba peur l'axi ngai tu le vois que soki na mo batu baza ko lela ayela bango solution mais ces gens-là sont ignorants ba yebi kubite bazala même informé te ke batu bakufaki na Congo central et que tu le vois kendaki a prometaki bango a réalisé. Bon, mon niveau ni que la population n'a pas été informée. Donc, bango peut pas espérer que tu le moyen la bango solution. Mais kuna kendaki a fait au moins un niveau tout ça. C'est-à-dire que nos gens, nos populations ne sont pas informées. C'est fait quelque chose. Bon, ça a quelque chose de informé avant de qu'on a bino. Natang ba senga bino ba mbongo informé ka bango po ba bien. Mon peuple périt manque à connaissance. Parce que ceux qui ont la connaissance, ne va pas faire. Et voilà, baza ko kufa po ba na connaissance. Mais bino préféré bo la bango et que bo biksa bango ba la prévention. La prévention c'est quoi? Vaut me prévoir que guérir. Ceux qui osent prévoir ba ndeko na binoté ko laksa bango te que attention, ça c'est un danger. Ceux qui boke na nzelo yo kofa. Ceux qui boke na nzelo libiki. Tout ce que va saler la bino wana religion, l'église, banini, mafia mounene bandeko, bazo comprendre bango te qu'ils allaient mafia bien organisée. Ba yela ki bino ngo pote ba maté bino, ba dominer bino. Et là jemuke, ok, ba sala ngo pote ba dominer bino. Mais tant que toza koloba, est-ce que bato baza ko comprendre? Est-ce que vous passer message na bandeko mususu? Pour la bango que non tika kolanda bakama lokuta wana basali ke po bakosa biso wala musaka bango te malheur. Allo mama Congo ya soloke mama Congo mbula lelo ebeti na kati ya Belgique mama Congo ayoka na kala mama Congo azongeli biso mama Congo lo sako epai na yo lo sako papa sayala lo sako balandi nyonso ya BPK lo sako na bino azaki te nazaki na Kinshasa. Wow. Nalandi yo papa sayala bien nde olobi wana. Mato. Na uti kuna sikoyo 3 jours naza awa na epananga. Papa sayala batu wana ya Kinshasa bayebi nyonso. Akambo ndenge olobaka awa bazolanda. Bayebi nyonso. Ke makambo za ndenge yo zoloba wana bayebi meloko eza kobanga te ba pasteur na ba soki lamuka wana toyoki bien te mama Congo toyoki bien te eloko eza wana olobi soki papa ekatani olobi nini bandeko bayoka ba pasteur oui ya be na ba politicien baneti balamuka neti Martin Fayulu na bachilo wana mutu bazolalisa peuple na nini na bakisi na bango ya domination ba peuple nyonso ngakutu na yake bana kikole bande nzela wana ya kokota kikole na suka kuna kote ya mai
barwande batondi kuna modèle moko bakati na bango bazobanda kuna bavandaka kuna balongeka kuna baza basoda alors nayebi te so baza basoda baza na civil mokolo moko na ntongo mponga azaki kovanda na kikoli mokolo moko na ntongo makasi na bimi 6 heures navandi libanda namoni mpo nga ndenge nazali nakoki jamais kobunga rwandais jamais aloba lingala na ye ndenge nini meme aloba chiluba aloba kikongo aloba nini ngai nakoki kobunga rwandais te namoni bango 6 baza na civil baleki wana na balabala na biso bazokende nabengi mwana anga bitala barwandais wana abi mama oyebi ngabi namoni bango barwandais wana bazwa kokende kenga bikende landa bango kende liboso na bango sani tokoti mobima so otala bilongi na bango abi mama natali bango naomona neti baza bakongole nga barwandais mpo batambolaka bongo moko liboso moko na nsima moko alandi nde batambolaka tala kaka démarche na bango vedi bapopulation bayebi na bango makambo nyonso bayebi ke Denise aza rwandaise bayebi makambo nyonso tutu sikoyo nde bapaster ya baeglise etondi Kinshasa sika nazali kovanda vedi eglise eza misato nalalaka pongi te bapaster ya baeglise mutu azobebisa peuple et puis nani neti bachilombo bato ya edepesi monoko kaka ya pamba mutu lokola neti nani oyo kombone nani Jean-Marc Kabundi mutu awuti Lubumbashi aye et puis bavrai bakongolais baza wana bazobetele maboko bakangi nzela mobima kitaki na aéroport kolongwa njili ti kuna embouteillage bato bazobetele maboko kata président akiti corruption me nazokama bato ya idps mosusu baza wana soki 40 azaka na idps akoki kokoma fete ya jamai bandeko na biso baluba mponi bozosala makambo soni moto aye sika lokola jamai Kabundi akomi kokomande bino bokomi komata bokomi kobetele maboko lokola président makolo aéroport ya njili tili mete na makolo moto aye na miso na bino vraiment mokolo wana nazalaki na motema lokola na fotosali 30 minutes na embouteillage wana na nani oyo na Kinshasa na suka totelemi wana na taxi veut dire moyen te bapeuple bayebi sikoyo nde baopoza wana nde motu bazobebisa peuple na bakisi bayebi nyonso parce que na sonde bana quartier se na banaki na kikolo bayebi makambo nyonso mais sikoyo bakanga bango bazinga bango azoloba kaka toyebi nyonso mais nzambe akosala kaka nzambe yokani bazoloba voilà parce que babloka bango okita na aéroport ya njili soki otali bopano ya nani eza wana ya Vodacom ya nani mosusu so Africell oyebiki soki oza motu na miso te lokola biso toza bato ya miso tomoni bapano wana eza nde banani bamagie nde bati bapano wana moko aza na maseke me mwasi mosusu bati ve likolo na ye esali maseke Kinshasa ebebi modele moko papa Sayala na lelika moko soda azobimisa anani bayoneti na place na bitabe akomi kotombola bapinia bataximeni pamba congolais pe abi nakotombola bango nakotombola tuba bapinia nyonso parce que bazosala embouteillage yango nayebi ne papa yo mpenza soda mobimba otikika soda okomi na place ya roulage nakosisa bango na bayonete nabi bayonete eza poison soki ozokisi moto soki akufi mawa voilà papa nayebisi yo moyen te peuple ayebi me bapolitisien moto azobebisa peuple na bapaster ya baeglise eleki eglise papa nayebisi bino eglise eleki bandeko ya poto bazosala nyonso bazotinda bavideo bazomona bazoloba na bango bayebi
sikoyo église ezoboma bango ezoboma peuple na bapoliticien ya tufi ya nyangala kata mboka epoli ekomi fulu bisika nyonso ozolongwa kikole mpo okoma zano monene il faut sala 12 heures du temps. Oh papa Sahel nzambe apambola yo kolemba te bino ya papa Mafolo mobeko bozobeta mobeko wana ezokoma me mokolo ezali Matondo mona Congo bon retour parmi nous vraiment toi qui na posta na yo esengo mingi mama Congo bandeko bazangi yo pe mingi na bandeko kuza jambo yenu banduku yangu kule kupori jambo yenu Mungu wetu iko na nyie mpaka mwisho tutafika baba tutafika mwisho inafika Accent. Voilà bandeko ndeko moko alobelaki ngelo komoko eselenga pasa lobi oyebi ke congolais kende soda ndenge mama alobi likama bayonete wana simbi oyo alobi ke babotola ye binduki babotola ye ba arme na nani na batuti me ye ana bayonete ayebi te ezali arme munene me soko olobeli ndeko wana olobi ke me koma bino bozondima bozala sous domination ya batuti na mboka na bino boye koma bozotika bango bato bazoboma bino ave papa tozana minduki te toko vange ndenge nini tozana minduki te me bozana ba bayonete bozana ba cordelette te boko vange nango te papa lukela soki tozwi 5000 ngaso nazaki so bolukela biso 5000 tokosala ba action mais même soldat soki okei kotuna ye olobeli lubibo bayebise na tuti oyebi okobomelanga congolais wana zwa na pesi 50 €. Bolandelo ko wana na pesi 50 keno bomelanga congolais wana akokende mbangu koboma ndeko na congolais pona 50 €. Mais soko lobeli ye na sens musuke keno koboma tuti ya biso te bolukolanga 5000 ete ya bino na kanti o comprendre ngo eza so na pasi na mawa ya kotala ke balingi ne banyokoma balingi kovivre na pasi epa na bango pasi eza ekomi nango normal ce qui n'est pas normal epa na bango eza normal donc acceptez tout bosouffrir na pasi tika nyonso nzambe akosala nzambe aza bien nzambe aya mpo na bato na pasi nana kosi yo nana kosa bino ke nzambe aya mpo na bato na pasi nana kosa bino eloko wana nzambe aza moto sala mokili oyo ye moko atiki baminere wana atie nyonso bomengo na kati ya mokili mpo na bino ebongo yadinga kaka bino bozala na pasi botumba baeglise wana basava badie de bale bato bazoboma bino nde baeglise wana église wana présence baeglise wana eza basinagogue ya satan tozoloba bandeko bozoka te bana na bino bakonyokwama bana na bino bakotikala na pasi na ntango bino moko bolingi koselibere te bolingi kaka botika ke batuti wana baya bavanda na bango basala nyonso balingi kosala biyo kaka ndimaka na yo pasi ndima monyokoli nyonso baza kosala babeto na gauche ondimi bazongisi na droite ondimi yo kaka mokili ya kotikela boye bauti mosika batuti wana tala Jeannette Lo milliardaire Zoé Kabila milliard azobeta bakongolais nzambe na ngai oyo nayebi te soki tokolobela bino solo monoko nini mais bandeko toza kobelela moko na moko na kati na biso ayokaka devoir na ye nini moko na biso ayeba devoir na ye nini asalaki nini mpona Congo ozosala nini mpona Congo et soko oyebi te ke il est temps que yo osala quelque chose mpona kobikisa mabela bankoko na yo papa mama ekozala pasi po ete bato oyo toza na bango oyo banguna bakanga Congo moko na bango akotika yo te ke na ntango okanisi ke bible moto kokimisa ye papa mama ozokomikosa bible kokimisa jamais tuti po tuti mpo asambelaka ye mpe Kagame abenganaki bapaster te na Kigali alobi nalingi soki omona bapaster te batindi bango na Congo akoti bango na Congo akoti bango na poto boempoisonne bakongolais oyebi yango te boni bakufi
même na kata potawa pour na pasteur voyez bien côté pasteur kagamatina voyez bien ah papa maman fongola mayele zala mayele yeba ndenge ya kobundela mboka kolzela te lobi o regretter comme trop tard. Voilà bandeko bana some ekolo Congo lo sakona o nyonso alandaki biso na mokolo na lelo tupesi bino matondo na Congo ya yeme mokeli ya likolo na se o ezali kopesa biso mpe bana bomoi o toli kopesa bino nzambo ya solo alingaka mosaleli na ye asouffrir te alingaka ekelamu na ye anyokoma te moto akoso te parce que moto anyokomaka aza moto ya Satan moto anyokomaka aza moto akosouffrir aza moto ya Satan nzambe alingaka mwana na ye anyokoma te soki oza konyokoma koloba teke no nazonyokoma nzambe moto alingi lokuta surtout yo mpe na Congo nzambe nini oyo olobi ke alingi onyokomaka alingi onyokoma mikolo nyonso te epuis ozobelelaka kombo na ye ozonyokoma lokuta moto akoso te nzambe alingi yo nyokoma te eza système elingi onyokoma système satanique illuminati bango bato balingi ke yo nyokoma koloba nzambe te et voilà bapasteur wako baza na kati ya je wana bakobisa bino ke oui nzambe alingaka bato banyokomaka soki ozonyokoma eza nzambe moto alingi nzambe alingi onyokoma te nzambe alingi mwana oyo yo aza na 4 ans 6 ans abela rougeole akufa nzambe alingi ke bana babotami 5000 bakei nzambe alobi ke 250 000 oyo bango baprogramme ke baza condamné à mort bakufa lokuta bokinga lokuta nzambe te voilà bandeko bana some ekolo Congo losakona oyo nyonso ayoki biso mokolo na lelo tosengana bino de vous abonner massivement ocliquer osabonner la chaîne na biso tolobi ke babomela biso VP4 koma na lolaka ya nguluzi kimbango tindela mpe bandeko ebele bazoyeba te na lelo bazokanisa ke esila nzoka te tozocontinue tozalaki na plus de 22 000 abonnés et voilà bandeko wana bozonga tosali chaîne tozobunda bitumba liki tozobunda ezali noble et juste yo na nga tozala bomoko po ete tolonga benga bandeko sinale bandeko tokóma na chaîne bo devoir na yo okosala ngo wana kobosana pe te kobenga bandeko baza na kati ya Kinshasa te ya bango oyo baza na Kinshasa kaka te na Congo mobimba te ya bango lobe na bango ntina na bino na mabele wana eza nini koma mabele bankoko batikeli bino bondima bato mosusu baya bakosi baesclave na bango bakomi kodomine sur bino e bomoi nango eza normal te mpo ya système wana toboya système wana econtinue to arrêter na système wana voilà nakanisi moko na moko na bino alandi biso lelo topesi matondo na oyo nyonso alandaki biso lelo topesi elaka na biso lobi mpo na suite ya information na biso matondo ingeta ibobo